yasi la zone biso mundele pona kisasa na biso bia ko coin banda bandeko na so basi banda ko dinga basi na balinga mo sambala mundele ti na ko lobango bien bandeko nyonso ya basi ya kisasa do bakazo mundele moko asa eka fiko mais mundele pena za représentant légal ya bolingo c'est yasila mais mutu moko ta ya ka poster Sila Bisalu Azumubala Mundele. Les femmes de la quarantaine qui ont beaucoup d'enfants et qui recherchent l'homme parfait là, vous comptez sur qui? Hein? Vous pensez que les hommes sont bêtes ou quoi? Quand on a un certain âge, le physique ne doit pas être notre priorité. Moi je vous dis ça tous les jours. Hein. Vous allez venir me dire que donc on doit se mettre avec n'importe qui. Toi-même tu es qui? Hein? Tu es une femme de la quarantaine avec beaucoup d'enfants et c'est toi qui appelles les gens n'importe qui. Toi-même, tu es qui? Pourquoi depuis tu n'as pas trouvé quelqu'un qui t'a épousé? Si vraiment tu es quelqu'un, tu penses que tu es trop belle. La beauté ne retient pas un homme. D'accord? Tu comptes sur quoi? Tes seins, les enfants ont appuyé ça, non? Tes enfants ont déjà bien appuyé ça. Donc il y a des chances que l'homme qui vient là, il n'a même pas de goût quand il va sucer ça. Tes fesses, elles sont déjà molles. Elles ont 40 ans passés. Donc ça n'a plus la texture là de la jeune fille de 20 ans. Maintenant, quand on a 40 ans, le physique ne doit pas être notre priorité. Parce que beaucoup parmi vous sont des grosses comédiennes. Les hommes ne sont pas dupes en fait. Quand on a 2 enfants, ça devient même déjà un peu risqué. D'accord? Maintenant, toi tu as plus de 2 enfants. Et c'est toi qui passes ton temps à trier. C'est toi qui passes ton temps à trouver les défauts chez les gens. Tu ne vois pas le bagage que tu as entre tes mains là. Hein? Parce qu'avec tout le bagage là, plus ton âge là ma chérie, si tu ne fais pas attention, il y a des chances que tu restes seul. Hein? D'accord? Les hommes aiment la facilité. Donc trouver un homme qui nous accepte à 40 ans alors qu'on a beaucoup d'enfants, c'est une chance. D'accord? Les femmes de la quarantaine qui ont beaucoup d'enfants et qui recherchent l'homme parfait là. Bandeko. Makamuso pona kolobaka. Ateza bongo te bongo te. Kalikilaka po bakisaka ba commentaire otiango ba sukali na ba miliki. Mibali tute baza lokola Didi Kinwani. To baza lokola Kamere te. Mibali tute. Na kanza zo comprendre. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko ezali na mutu nyonso te. Foko ndimaka âge. Foko ndimaka ba vie oeleki. Sila amwasi mabete. A kitoko. Ape mayele. Aza pa star et star. Aza bien aimé. Azala bandakala. Batu balula ipe bandakala. Banda azala boke. Banda monda théâtre yo. Batu balula ibazebele. Babiso ba opeto lulai. Na kotala ina image. Osomona ya mwasi. Abongi paza na couple. Mebandeko. Sikoyo. Toloba. Sila. Age bazana ngolelo. Ba belle vie. Tolandi. Ba Irsel Peshanga. Totali na batebele. Bandeko. Ale boye sila azumo pala mundele pe ya pamba te otali mundele mwa kitoko ya bien pe posé. Ah
bolekisa bamiliki ebele te boloba soki azwi mobali sila azwi mobali ya mundele bopemi mpo baka na baage basila batalaka belle vie azwaki papa Dani no bokomoloba sikoyo nini bakabwani na papa Dani azongeli mwasi na ye bino te baka na bango ekoma modele mosusu mama tiala mwana ye na mobali na ye Jean-Claude baketi liwa ekamwisaka bato ebele bongo te parce que mingi bayebaki bakokabwa na nzela bamonaki mwana mobali wana aokei na ye kaka me baka bongo epia bino espoir te sur 1000 basi esalamaka na de ta mosu moko par année ta mosu mpe esalami nango te donc nga mpe na kosepela sila balingi na mobali moko ya mondele ya bien ya likambo mabe te ya bonne nouvelle na kotala nde étape par étape ndenge bazokende na kotala modele bazomema bolingo na temps bakozwa na bolingo na bango d'avance na kosurveille bango te na kotala kaka azwi mobali ya mondele na vandi nanga na kotala kaka mosala ya sila na osepelaka na bafilme na ye na ye moto mokolo na komona apres 2 ans baza kaka na kamwe ndenge tobanda kolanda ya mama tiala mwana wana otuni bazala kaka ambo okamwe baza kaka bakomi mpe tili wako alobaka bongo bravo baka ya bongo okozwa yango partout te okozwa yango partout te bandeko yango mabe te ntango bokoloba eza mpe encouragement te rien eza encouragement moko wana te ata sila amoni nango teke bokumisi ye sila ayebi vi bien te ata aza na mobali na couple te ayebi pourquoi asalaka bafilme ya kitoko pourquoi ye moko ajouaka kitoko parce que ayebi bavie ya basociété ayebi bavie ebele ya mokili donc ye ata balingi na mondela bien ata ye pa alingi sila ye moko mokolo nzoto akobanda otala ti neti nga papa robona otala eza teke akozala na doute to akozala na esene akotala bon nasepeli na mobali aza bien nga mpe nasepeli ye asepeli nanga makolekisa bamatabisi te sila aza bino te bino nde soki ozwi mobali wana soki bamoni ye mokili wana yo moko olobi oyo aza ya bien nde bomoni ye bwepamba te si bomona nga na mobali ata bomona moko wana mimi mosusu bomona te nalakisaka te me oyo bomoni abien namoni aza bien na makambo boye azalaka boye ozongisi boye ata towumeli te nayebi ye mobimba mpe nayane sile wana bino sila ezomona bongo te modeli mpe bozotiele munga na pilipili aotalaka aufu
bato ya réseaux sociaux bafanatike na nga d'accord bosepela kaka so mpe okende ndenge bino bolingi ekende kaka ya omona yango rien de spécial ekokoma nde spécial mais pour le moment rien de spécial yango bandeko bokotsa sila na baguerre teke aleki moko ye azwi mobali ya mondele ya kitoko irisili mpe akende mbangu aya na ye belle vie mpe akende te na baage bayali bopia bango bakursa minene wana te soki mari ya tumba aza na mobali na ye bamibala ndenge na ndenge baye bazoya azokende te parce que ayebi aza esika bien pa ya Kevin Isa aboyi mindondo mobali na ye yamonaki kitoko mpe aza mpe kitoko bokarikile boloba o bokoloba to botya bakritika mabe amoni kaka ya ye c'est ça yazovivre oyo ya ye surtout ye moko lisusu lokola aza belle aolobani marke ya sila na age na ye aza mpe belle aza mpe meilleure actrice aza na bahistoire ebele légende ya théâtre makambo ya mobali na mokolo lelo na vie ya sila ezaka geste mwa moke ekoma monene so mobali avandi na ye 5 ans wana ekoma monene lokola bosepeli azwi mobali ya mondele alors bosambela mpe ekontinue ebeta 5 ans 10 ans ata bakende ti liwa surtout lokola sila yakani na Congo Zaire avandaka na poto te avandaka na Zaire sila mpe ane millionnaire te ane mpe moto mbongo te aza motu moko normal actrice aza na condition ya vie ya bien mais normal a millionnaire te po akanga mobali wana na mbongo nakanisa nga papa robo na lobi mpe toyokani nakokende molai te nasokisi awa botikala malamu et ciao. Les femmes de la quarantaine qui ont beaucoup d'enfants et qui recherchent l'homme parfait là, vous comptez sur qui? Vous pensez que les hommes sont bêtes ou quoi? Quand on a un certain âge, le physique ne doit pas être notre priorité. Moi, je vous dis ça tous les jours. Vous allez venir me dire que donc on doit se mettre avec n'importe qui. Toi-même, tu es qui? Tu es une femme de la quarantaine avec beaucoup d'enfants et c'est toi qui appelles les gens n'importe qui. Toi-même, tu es qui? Pourquoi depuis tu n'as pas trouvé quelqu'un qui t'a épousé? Si vraiment tu es quelqu'un, tu penses que tu es trop belle. La beauté ne retient pas un homme. D'accord? Tu comptes sur quoi? Tes seins, les enfants ont appuyé ça, non? Tes enfants ont déjà bien appuyé ça. Donc il y a des chances que l'homme qui vient là, il n'a même pas de goût quand il va sucer ça. Tes fesses, elles sont déjà molles. Elles ont 40 ans passés. Donc ça n'a plus la texture là de la jeune fille de 20 ans. Maintenant, quand on a 40 ans, le physique ne doit pas être notre priorité. Parce que beaucoup parmi vous sont des grosses comédiennes. Les hommes ne sont pas dupes en fait. Quand on a 2 enfants, ça devient même déjà un peu risqué. D'accord? Maintenant, toi tu as plus de 2 enfants. Et c'est toi qui passes ton temps à trier. C'est toi qui passes ton temps à trouver les défauts chez les gens. Tu ne vois pas le bagage que tu as entre tes mains là. Parce qu'avec tout le bagage là, plus ton âge là ma chérie, si tu ne fais pas attention, il y a des chances que tu restes seul. Hein? D'accord? Les hommes aiment la facilité. Donc, trouver un homme qui nous accepte à 40 ans alors qu'on a beaucoup d'enfants, c'est une chance. D'accord?
Les femmes de la quarantaine qui ont beaucoup d'enfants et qui recherchent l'homme parfait là. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.